kaka nzambe asali mutu mais ça bongisa déjà jardin de den nzambe abongisa mutu po mutu azala bien mais tant tobotami tozokutana na bafeu étranger tozokutana na babinemi tozokutana na bamvutuma tozokutana na makambo ebele yango nde eza kolongola mutu na beta normal oyo nzambe asala ye omoni ebale ebale etiolaka mikolo nyonso bato toza na bafleuve toza na barivière toza na baruisseau toza na baocéan mais nda tomona mokombo teke etondi ya parce que nga bayebisanga babi ke bokontinue surtout oyo ya mokili oyo epesameli yo moto akoganye yo aza te moto ayi koleka yo na aza te pesa elika basolo bayebisa ngai ndenge ozokola boye il faut boma mama na yo dosaka makambo yanko po akufa tombala mpe libele mpena donc nazobende libele mai ezo masusu te ondiri nde makila elingo obima ye abinaka bi mwana na ngai ozotonda mpe te no biso libele ezomela te omela miliki mpo olingi te mpo nazosala ngai mama no boye bana mingi bazobota mo mama baza bana te mosusu baza barevenant mosusu bazali bamikolo tosala bakategorie bato na mokili oso nayebi yo mama ondima yango te epuis ta babotaki ngai ntango nabimi bana nyonso babotamaki na seri na nga après kobota mama plupart bakufaki mwana 6 ans 5 ans mais azosalaka baze yo kozala mwasi na ngai yo kozala mwasi na ngai bato bayebike baosaka na bango bana mike baosaka na bango or ke nosala bamakambo tesotala makambo ozosala bana génération na ngai nyonso tokolaka na bango ya basi nabebisaka bango ciel ouvert lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likola balingami na ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makeba Mbote na balandi nyonso ya Maison du Pain TV, ciel ouvert, la valeur sur le Seigneur. Nalingi bino mingi na porte bino à cœur, le coup peke mona le sponsor numéro 1 OYAPC. Ngai na bino pema tout monde na lisusu tikate azwa matondi. Tozali toujours kokoba na ba série na biso ya témoignage avec le patriarche Vincent Makela. Vraiment il a une histoire yambo a koba conseil en polo. Et ça témoignage on a parlé zali na parcours ya vinaye. Et j'insiste, je le dis, le témoignage, tu vois la publicité à ça mais du moins zaka pona ko réveiller conscience ya mwana nzambe mibengaka mwana na nzambe mais à deux fois zaka ignorant na ba pratique mususu oyo monde à ténèbres ezali ko sala ezali ko impacter na ba vie na biso sans le savoir parce que na makambo nzambe soit uzaya nzambe soit uzaya kaisala ndeko na position na ezali wapi obenga mwana nzambe est-ce que réellement uzali mwana nzambe c'est juste une question qui se pose. Alors, il cause la malam ou à la brancher, scotcher, pour na kolanda vraiment témoignage oyo. Je pense que eko fortifié, topé ko télémisa ba o balembi na kata bonkolo bazongi la susu. Alliance na bango na nzambe eko la malam mingi. Numéro na ngazali plus 243 89 355 10 99 numéro la valeur sûre dans le Seigneur. Alors ba funga la so plateau te ya mbezali invité na biso. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Maman Bijou, Nzamba Pambola. Merci beaucoup Lilo Balabande Koba kolanda biso ya mboto kota bongo na moboko masolo na biso. Lilo Balanga biso na pesi mbote pa ya ba technicien lo valable Cédric Makela mwana tuka Nzambe petit frère Jésus-Christ cerveau électronique na pesi mbote mingi pa ya Jerez Mokwa l'international Nzamba le Pambola. Pourquoi pas
mwana na ngai Alain Mokwa l'ingénieur nzambe aza na ye sans oublier na pesi bote pa ya Clovis l'ingénieur nzamba pambola ye donc tozali tozokonde toujours basérie ya témoignage na bato bakolanda biso na maison de paix TV et puis na ciel ouvert TV nzambe aleka na pambola bino un grand bonjour et pas ya chéri na ngai mon œuvre d'art Bénédicte Makela mama bana nzambe aleka na pambola bino nzamba pambolo mama bijou pour invitation lisusu. Merci beaucoup kamba biso na losambo yambo tokota na masolo nzambe tobeleme pai na yo na nzana kondima na kombo na Yesu à travers émission oyo bakolanda biso na monde entier na pesi yo lo matondi po to pesi so pema na bomoi santé yo oyo pesaka biso mbeto akolala opesaka pe pongi yo oyo pesaka biso bile ya kolia opesaka pa petit to komisi to pamboli yo nzambe pona tango kitoko pesi biso na tiki émission ona maboko na yo tozo kopesa satana lokumu te mais todi ko talesa misale ya molili polele po ete nzambe yo zo lokumu po bato yo ndezali suka yo ndeza terminus kuma masanzola mana yo ko bande bande misoki no suka na kombo ne smasi ya mwana nzambe na bomoi oyo azali nkolo mosi pe mobikisi na biso amen. Amen. Oui, l'homme de Dieu, toko zonga moi moké na épisode ya mibale utikoleka. Tozala ki une étape oyo ya hôpital. Ndenge ni ozaki ko envoûter na hôpital. Ndenge ni ozaki ko prendre possession ya ba mama o pe bazaki na zemi ya bano bazaki na kati ya mabumu. Alors moi moké tuna mataki biso mais le kufo taton moi na tuna ozala ki te na ko profiter ko tuna moké. Est-ce que nécessairement la douleur nyonso oyo moi c'est azema yo kaka ba malaise nyonso ezaka satanique? Oui, dans le Bible nakasi nalobaki avec beaucoup de précision. Nalobaki et pas ya moi si soka comme na zemi. Douleur d'enfantement ezalaka c'est biblique. C'est biblique parce que kolom talobaki ango moi si akobota na pasi tout ça bani. En dehors de la douleur d'enfantement, plus par l'anomalie, tout le monde a caché comme ça na zemi. Et ça l'a lié na makama mabi. Na so parce que na uta kuna na yebi. Nebe tout ça qui ko manipuler batu. Tout ça qu'on foutait batu, tout ça teka ba ama batu. Mama bijou eko kamwisa yo. Ngana koma kiti na niveau pardon, ya ko contre la juste motu na sel campagne na bimi. Dans le niveau ngana komaki nango. Donc et ça c'est que démon mili mabeka ndenge koti. Mais ngai mo na batininga balobi kota na kata nzuta mutu oyo. Sala likambo. Eza leko ndenge mona moko moi ça midi mbikaki. Na kota ki na kati na ye. Tala midi mbiki mbabonga na bimi nanga. Osomona. Donc na solo makambo na yebi. Eza pour bangi ça batute mais c'est une réalité. Bato basambela kanange logo. Na pesi pasteur Richard Mangando Niekese mbote mingi mosena nzambe mbote mingi mon enfant de la foi hein? Mbote mingi na ye aibi makabonga na zoloba donc ya mona ki atemona ki nemso to sala ki na ye ta toze ska mona papa na pasteur aze kopesa so même ata ba numéro ambeto abato basala hôpital na mama yemu mutu mo bone jaza wana to kepe to bone po na ye abimi alors baki amo passer sur la kosa kate donc prophétie avec précision. Avec précision. Parce que nga na wuta kuna mama. Ngai ko sanga na français. Nebi na nga français penate. Ko sanga na mathématique. Nebi na nga mathématique penate. Ko sanga na anglais mama. Nebi na nga anglais balamu te. Mais na makambo etali spiritualité. Wana peneza pena terrain na nga na nanjaka bien. Wana ko mekate. Eza pena terrain na nga na nanjaka makasi. Alors, nazala ko na mona mbisi. Ok, on a tsanga ko nager te. Dès que na bota bika mbamoko boye, na bandi ko nager. Donc makama moli ko za na terrain na ngai parce que nazala ka former et pas ya voisin, pe na ye pas ya nzambe a former nga suku tusu ko leka. Donc nazaka makasi na côté wana. Donc tous les anomalies bato amonaka à part ba douleur d'enfantement na sima na yango ezala na mipepe mabe mama bijou. Merci beaucoup motuna moko pe matinga motema mingi kaka na ngambo ya basi parce que tant aux qui coopérer aux qui mingi na domaine on a parce que aux qui fœtus na kati ya maman ba baby ça que déjà alors par rapport ya bandeko basi o basaka
abotina muteme azalaka na ba règle moko douloureux parce que il y a des gens à basi ya lolenge wana donc ye soki pasi ebandi onde muto okende robota soki pasi ya ba période yeli pasi soki ebandi ye na yebi soki okande ko mwasi mawa est-ce que yango pe ezoka ko faire partir na banvoûtement mais quand peut expliquer ah oui na lolenge mama oyebi nzambe ntango asali mutu nzambe abongisa mutu talaka nzambe asali mutu mais sabongisa déjà jardin d'Éden nzambe abongisa mutu mpo mutu azala bien mais ntango tobotami tozokutana na bafeu étranger tozokutana na babinemi tozokutana na bamvutuma tozokutana na makambo ebele yango nde eza kolongola mutu na beta normal oyo nzambe asala ye epuis mutu na erreur wa mutu ayebi nzambe te parce que mutu mpona azala malamu azala protégé spirituellement et puis physiquement esengeli azala so protégé divinement nzambe abatela mutu mais mutu aboyi nde momi mpe sepa ya nzambe abandi komema vie na ye selon bapense na ye selon badésir na ye donc takomi polele sikoyo mipepe nyonso tu ya mabe ezokotaka na mutu ezochange badonne ya vie ya mutu naza clair ezochange badonne ya vie ya mutu place oyo ekokaki kovivre malamu epe so makokoso place oyo okokaki kolekana facilement okomi na badifficulté place oyo osokaki kovivre malamu bamikakatano yeli yo c'est ça nzambe alobi boye nayebi baprojet oyo ngai nasala mpo na bino baprojet ya bonheur mpe ya paix ngai nalobi yango te bible donc senge moto avivre en paix tous les difficultés moto azwaka baproblème baanomalie moto amona nzoto mingi ezalaka normal te eza lokola so moto azobela mama moto akobela pamba te yebake virus amaya dekoteli ye soki bakisala yo examen bomona bango kozala microbe bamalade eza nde mona vie ya motu donc microbe moko spirituel ekoti kati na yo mais yango bato akipa na bango te basalaka bakeke spirituellement te amona ezaka normal ok microbe amabe se ekoteli ye voilà. Vraiment merci beaucoup. Alors étape ya hôpital ndenge oposilaki bana wana oyo bazalaki na consultation ntango batomboli bango mabumu bamama bazalaki na bazemi batomboli bango mabumu alors oprofitaki envutaki bana wana alors sort ya génération wana ezalaki nini ok la plupart ya bana wana mingi babotamaki bamor nde e basuki babotami après kobotama akufi abotami excuse akufi basuki mpe na kati ya mama baremarke ke mwana asa akufi eza na bana basuki bakufaka na kati ya babuma mama baite mwana asa akufaki kala ezaka normal te nzambe aza zoba te mama nzambe asalamaka nyonso na calcul mama na otuna motuna te mona likambo ntan mosusu ekofongola bato omoni ebale etiolaka mikolo nyonso bato toza na bafleuve toza na barivière toza na baruisseau toza na baocéan nda tomona mokombo teke etondi ya epe ekendaka etondi ale ebandi kosongela biso awa ezalaka te ekendaka to nzambe asalamaka nyonso akalikila malamu mais tala bacomplication na vie ya mutu parce que mutu azobunda na milimo mabe makambo ye azomona te mais eza koimpacte vie na ye mazososola yango te yango kosambela eza malamu soki bandi kosambela omona nzambe abanda korevele bamaka mosusu taso na ndoto eza na bato mosusu balotaka bandoto na butu abotiti mais na moi baza na bana te mais na butu azobota epuis soki asimbi mabe nde bato kobolimisa atepela boye mai mpe ndezomelisa donc mutu wana aza ja manipule baza ja kosele na butu bazoboti na butu mpe na moi aza na bana te epe azomelisa na butu eza oka babeka neti phénomène okola mari de nuit mutu abala te na moi me na butu babalisa ye ezalaka donc mutu azali manipule spirituellement mais aza koyeba na ye te epuis yoka sora bana wana bana lokola baame na bango deja eza vandi akobotama na ye bamosusu bakobotama mais aza na vie moko misérable vie ya pasi depa botama maladi akoli ondemona moko abotama na bamali chance moko boye epuis bamosusu bana wana oyo bakufaki wana tozwi bango tokende bo na deuxième monde nde banganga oyo basalaka bonganga bayaka mpe na deuxième monde korécupere bana wana mpo bapesa bango na bato babotaka te okomprendre
obotaka te pa nganga nde bakamataka bana wana bana wana biso tozozwa nde bazopesa banganga bazopesa bamama oyo babotaka te. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. To batato babotaka te. Voilà. Vraiment, toza kolanda na bokebi makasi. Alors, tango toleki étape hôpital, maman soka zobelaka spirituellement, ils rappellent bien été parce que j'ai mes maladie. Moi, ba complication yaka na vie en moto et ils par rapport il y a distraction, il y a biso moko bateau. Oui. Spirituel na spiritualité, il y a bonzambe toza forte, d'où on est exposé, na ba mi pepe nyonso. Il y a monde, il y a soloka. Il y a une conséquence, c'est comme la biso plus tard. Yo moko muto ko ebate bandaka ndenge nini yaka ndenge nini ozo même ko identifier pourquoi parce que spirituellement to les na contrôle spiritualité cela veut dire vie de prière ils a intensité to ça tout le temps na makolo ya nzambe te mais entre temps on s'est dit que ngana mwana nzambe a sona dana la muke ya ngolu nzamba batelanga oui nous les disons mais en profondeur. Donc, bref, moi, résumé, mon cœur qui n'a faire comprendre un peu Bandeko et Bazali Nanga et le bon édition. Alors, tant que tu es étape wana ya hôpital, évolution suite et comment qui le lengeni si nandenge oya kobotama, mais quand on peut bête sous continuité à des solo. Alors, on a banni que évoluer la tête moi maman. Avant le balikamo oyo maman bijou. Je suis sûr que vous allez chrétien pratiquant, chrétienne pratiquant. Bible sur le banam soboui. O Bible ko sakate. Et ça livre kaka moko le bamakambo ya vérité. Et zo beta ba masolo ya ba siècle passé na oyeko ya avant que makambo salama. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, Bible le bango na tanga suka bomona boui, bomona boui. Mais tout ça vivre ango. Bible sur que le monde entier est sous la domination du diable. Mutalo bien sangate. Et ça la Bible. Donc mukiri moba oyo et ça n'a pas à bokonzi, n'a pas à pouvoir, il y a Satan. Mais ça ferait. Et ça ferait. Parce que nous dit que bon continuer surtout oyo et pesa meliu. Mutako gagner yo azate. Mutako lekayo na azate. Pesa nkaba solo. Alors, tant on a continué qui ndenge wana le maman, et ko mati na ko botama na 15 mois. Parce que maman mo meze ko yebana te. Na saki 15 mois na maman. Mais comme tu as 1 kg 500 grammes. Vraiment. Donc, nous sommes les gens à l'école na munen. So batinga na mbeto ba filika ta atela mba batina mesa oyo. Oye batika mtazawana. Vraiment. Ta na botama ki batutu bazai ko ya so batata mwana ngonde yeyo anyokoli mambudi pe asonam. Anyokoli eleni mbudi. Oya oga sura talebo bakotala ngate luko kuna omona emope soki ba nyoso bato bazolo ba mama nazoyoka to bato bazolo ba nazoyoka omona emope na bato bimona za mukolo mono tani zo talanga kotala ngate omona bita bimona omona na leli makasi na lemoni pe longo bien ayoki yo ambia ko sala mama minere mama mama bijou vraiment. Yo mona kaba to soba balo baka mwana aza pamba te mwana oyo. Mwana lokola bukolo. Oui. Yo so moni mwana boye na nzoto. Mais ami na ye ezambi akandoko lobi aw. Obita na section mo muke. Moko susu tana na kokisi ba quelques mois. Na koma ki atana ba 9 mois to ba 8 mois. Et c'est sur la simbi libela maman. Après singa koto yo na meli. Après c'est un coteau. Artiste me suit. Parce que maman ce que yo abandi ko loba abona nanga. Ozo me le pose tonda te. Problème c'est ngai ndengo sokola boye, il faut boma maman na yo. De ça makambo encore pour kufa. Tomba pe libele pardon nazo bende libele maezo masusu te. On dirait me makile ngo bimayi. Abna bi mwana na ngai. Ozo tonda pete. No biso libele zo mela te. Miliki po lingite. Pas zo sala nga maman no boye. Amo pena na vandini na bani ko tala yi mwana mwasi moko kuna azala ki wana aye abi pesa ngai azwi ngai na bani ko lela siko abani ko lobana lobi numa kuna tale kuna pelo kwa muselegete tata mutu telobi vraiment mama na so yoka ye na butu na sala kebu oui ya so mona kazolo bana mwana o kazolo bana kukunyungu na butu alala gite bon
na matie na libumu na so de ndako na pine likolo na ye sikoyo azoka pata na soki ngani yango wana mais azomona nga bien te o bien mono bina tonga bi non na lalité mwana moko ye amatelinga na libumu wa libumu pasi bote pour ça toi tu me boye toi tu zo bimate wana nga na lobi yo sakana ki na ngai o sakana ki na ngai bana mingi bazobota mo mama baza bana te musu baza ba revenant musu bazali ba mikolo to ça ba catégorie ba na mukilo so na bisio mama on di mango te. Alors tant na botami papa a un hôpital abi félicitations enfin oboti wanga na soyoka alors oui oboti mama bina boti ai mwana ngazana abi na laisse na mbeso abi le ko sate na monika ka draw ti wana bitaza wana abi laksa ngai nanu tant que mama fongoli draw tingai obi ke papa décourage yango na kolba na bato respect na ba mama mama bijou to banga kabinu respect na ba mama bana penda solo to saka bana ba mama obi pona pe ta pe a longa ka peut-être moi no ko ngoyo ya jokoli moi c'est la ngaboy parce que maman sabote déjà 7 bana ngaza 8e po babota so 10 mutanyokoli moi c'est la ngayo abina mama bidi kitoko te munene te mwana mope ate to kabela bango na hôpital o zoblamba to kena biso mama bite mwana nyokoli ngaka na mwana na ngai or que soki basundola kinga babaka kingai bango baka leader de la famille aujourd'hui je suis dans un leader de la famille nzambe kana nga sema ko kamwa ona zo passer Richard Mangando ayebi nzamba koti makamini na famille na biso ezalaka te ballon vraiment beza solo lelo nazali leader de la famille nzamba komisa ngai leader de la famille donc et puis ta babota kingai tant na bimi bana ne so babota bakina série nanga après kobota mama plupart bakufaki bato bota ki si mama plupart bakufaki pe mingi babota mena ba défaut parce que tant na maki eza lokola chef moko boya botami sikoyo abandi ko konza ba doso bazwana na sima na ye na oya kuti parce que ça mission ba pesa kingai na ko seka na ba mama boyi soki mwana botami oboti mwana to osana sen ozokene ba kilo to okiposa ko bota esengeli bonde la nzambe avant o mwana kilo to kende kilo to okende ko bota sinon te ozwaka ba ku na banzela yo ponia ko kendaka wana parce que nyonso bongo na bota bangana baza bana te musu baza ba mikolo musu baza ba demo musu baza moi ko expliquer ko pena na profondeur za te pena zo ndeka ko lobate voilà on a ko lobeza yango wana simanango bafuti mbongo to l'hôpital to zongi ndako ko zonga to zongi ndako nde ba musala mususu e bandeki tango na botami ko bima liboso avant liboso ko makokene ko lokaka bato na banzela na zenga liboso nonu kindoki ya muke wana ko finaka bato na bakingo. Merci beaucoup. Question moko ezonginga tango botami par rapport ya bana mususu ndenge tu peux expliquer eza na bana mususu babotama baza ba revena yo komona ye bébé menzo azali mutu moko aza na mission azonga na mokili alors mwana ya lolenge wana soka botami na libota basini nini ekotalisa ke mwana oyo aza ya mokili oyo te aza ya normal te sini nini oyo tokoki kodetecte basini eza ebele lokola omona mwana wana tout d'abord akomema esprit pauvreté na famille ye na mbane boza bien mais soka boboti mwana na bakrise ye ame esprit pauvreté akosakana te parce que ye aye mpona kodétruire aye teke mpona amema lipamboli parce que mwana azali lipamboli ya nzambe mais ye akozala une malédiction azala une bénédiction te bamosusu ntango botami ye na mobali baincompréhension ekoti omona ngai na mama na papa ya mwana oyo tokabone kata na botie kaka après kaka 2 mois tobebani nanga sosoka biloko ndenge wana après 3 mois tobebani akomema baincompréhension moko kosakana te na kati ya yo na mwasi to na mbali na yo eloko misatu abanda kobela babaladi moko kaka ya grave oyo fokaka misamino bambongo botaka ba TV botaka ba nini kobika abika kate kokufa akufa kapete
mais kaka kobela soka zubozwi mbongo faut balade kota donc so benda mo parce que a émission a même bino na esprit de pauvreté ya ba dépense naza clair hein tokolanda et puis et si signe musubo bana komona mwana wako zala mwana muke makasi mais akozala trop éveillé akosama ngoboloka mukolo donc mwana zala mwana muke mais makabasala keza âge na yete oui et ça âge parce que aza entraîné aza comment ben initié abalosala bamolokola bamikolo mama ekokamisa yo tanga zaki na mwana muke nakomi na âge ya ba 4 ans 4 à 5 ans soko lingi mokomso sa ota mikro balade oke na famille nanga nakomi na Kinshasa oke otuna bo boyebi soki mamno zo eza vrai oke me na batabalaba tokona na bango nga nakona zaki vile moko ya kosakana te tala mutu mulai mais batina nga ndengo na soko fingi nga nali ayo vraiment soko finga olala te namonaka pasi epana soko maka lokola référence nga nakomi lokola référence soko tuni kaka nazoluka maluku na veni maluku numéro tel babiso epa mwana wana azaka mwana elengo mabe mutu swingi wana pa na biso donc ana komaki lokola référence ya lupango na biso na bandeko na ngai nakomaki sujet ya mboke ya bato basembokaka na bango oka ya swingi tamwana bino oyo mukombo so to mwana bino mwandeko wana alors ntango nakobaki na baage ya ba 5 à 6 ans bato akisi okokamba nazolengaka baja batata na bamama oui mwana 6 ans 5 ans mais azosalaka baje yo kozala mwasi na ngai yo kozala mwasi na ngai bana bato babike baosaka na bango bana mike baosaka na bango or ke nosala bamakambo te sotala makambo ozosala bana génération na ngai nyonso tokolaka na bango ya basi na bebisaka bango na baja batata na bamama déjà tata na mama oza nono mwa moki est-ce que kodévelopper pena mayele ndenge ezalaka omoni sikoyo nesinoke esprit ezalaka na age te okomona tosala baja batata na bamama yebaki nepo yango na baage wana parce que nazokomona yango déjà na butu epuis nasala yango na butu nakozwa bana age na ngai na ya mike ya bana basi atokotela sa mesa tokangeli puta boye bamama kutu subulu abana bosaka na bango kaka kuna or ke bango nyonso tu nazokushe na bango spirituellement physiquement nazokushe na bango physiquement eza spirituellement te nazobebisa bango yo mwana moke bango mpe bana moke alors bokexcuse nga na tuna question oyo parce que eza par curiosité mais nzoto na yo ekomaki kodévelopper spirituellement to ndenge nini place wana mpe na motuna te soki nzoto na ngai eza développer spirituellement po nosango physiquement te mais eza koimpacter le spirituel na bango ok soki nzoto na yo ekomi développer nakomi nzoto bamikolo moye te po parce que bakoza bana mike ekozalaka na dimension ya mwana moke mais makambo tu oyo mwasi na mbali basalaka naosala est-ce que je comprends et puis soki nazo kotambola bango ndenge wana nakobimisa mpe semence oyo mbali babimisa pamama bizu nga nasala makambo mabe ya kosakana te soki nzambe abengaki nga te nakolaki nango ti lelo tasola yango koma demo oui donc nosaba makambo wana semence wana ntango nabimisa semence wana ekota na nzoto na bomwasi ekota te teke kaka ekiti kaka na nzoto na ye ekoti na kati na ye eke kovanda tout justement na partie intime na ye semence wana akokola nango ndenge wana sosuka komi lokola basi lokola bino boyi bamikolo boyi semence wana ekokufaka te kozala kaka wana mibali tu bakoleka na nzela na ye badeda oui omona basi mimi ata mona mokili oyo baza basi ya babotutu. Merci beaucoup. Là, on nous signale que tu as commis na souka minute. Je te dis vraiment, ma soeur qui t'a boyé. Faut t'attendre, on n'a pas le choix. Alors, nini bande ko ko simba na monstre na ko sula. Basambe. Bande ko basambe la makasi. Parce que Bible ko sakate. Diable a zo rodé le ko la lion.
azol kabanane à développer pendant à dévorer. Il y a pas que l'époque quand on tout kindoka ezali lokola lelo te. Mais lelo so commis développer et commis plus que même oyo biso to sala. Okaki mikolo tu ko le quartier mo ke sala bakina ceux qui na boulevard ceux qui wapi. Bakuti bana basi bazalaki mi bena kata nini wana na kata mutu kawana. Mutu ke sala accident bakuti bana mbale ya basi bakufi bakuti na deserke ya mike na kata mutu kawana. Et puis motambu ici azata limwe. Donc kindokiti siko ezakata. Kuti komi développer ya kosakana te parce que kindoki ça va sorte belé. Kindoki aya amateur ezali, kindoki professionnel ezali, kindoki pe akotanga ezali. Voilà. Kindoki akotanga ezali kona basa sokil. Baso tanga ko ba livre, ba nini baso kota na ba loge, tout supplément de goana. Et ça pe kindoki. Kindoki ya buzobe ezali. Ya ba amateur. Oyo neti mutu ola nobo mutu ko finawe ko binela yo, tout ça kindoki amateur. Kindoki pe professionnel ezali marque ngana zaki na. Vraiment. OK. Numéro na contact na bande ko ba kolanda biso. Oh là là. Nena kati no jango mabe. Il faut expliquer ba tumeli ka moté. 2 minutes kaka mingi te to le kate 2 minutes na registre s'il vous plaît. Alors bimisa ezali katina. Vraiment je laisse limbisa. Moi na je laisse mo quoi. Les professionnels. Omoni ba nebu talobaka. Ngala za mungala. Yo za mukongo ke no lianga yi. Un professionnel à sorcellerie à Goliath. Et ça, c'est donc qui pague coloté. Nasa muzombo, mais na le mundibu. Nasa mundibu, mais na le mongo. Retour et pesa raté. Rien. Donc, comme on a dit, retour et pesa ma rapport à ma songolo. Mais tu le blanco au courant à témoignage. Donc, qui n'occupe ya matière, ya bu bolole, ezali. Ya bu joba. Ezali. Bandoke babine na kabatu amoni bijo sombi mali papa no malamu ake apili na butu po makole vimba yo. Bravo. C'est bijo la valeur du Seigneur et c'est que non c'est guette ali ga ngomi c'est guette son de c'est bijo hein abio c'est que bien. Alors en tout cas pour les autres suki awa to continuer mikolo goya na psycho na zaiko zobaninga na ngabana po na côté classe hein. Na kota ki peke école deja musuni boye na sape batu boye na babwaki ye banga tala koma na 5e année primaire meta zo taxe nga na 5e année primaire monsieur Kalubi na bosa la communauté ye baza yindoki ya za mettre nga bona moyi ya zo la tsanga na butu nga za nga za mettre na butu bon azo betanga te ata la dero alzende nga zo betanga te siko to zo ka mwandela ni monsieur Kalubi za ka mesa mabeta ka makela te poto ye banaki voilà. Numéro de téléphone Zali, plus 243 81 81 44 131. Plus 243 81 81 44 131. Na pesi kaka mbote na ba banso balandi biso, boko ne kolanda biso na Serveur TV et puis na Maison de Paix TV. Je crois que vous a jamais édifié. Mbote mingi pa na yo moko, maman Bijou la valeur sûre de l'Éternel. Je crois que ba téléphone yo na senga kitapso yete na ebite mais na obeta kaka sete oyo bakosala yango na jina noté babengi pété au moment porter la msuba obengi na moment porter ata mutu moko to mibale na makambo yo soyoka nzamba ko toucher yo opambola mosali ya nzambe oyo ausala nzambe na nzela media ata na téléphone moko to mibale to misato. Merci beaucoup, tout est bien qui finit bien. Vous likez la vidéo, vous commentez. Ah, mais si vous avez passé femme d'Azalia, ok. Femme d'Angola, Azalia, Nzamba Pambolai. Merci beaucoup, vous commentez. Ma suggestion est bino. Tout ça, on va bosser pour avancer dans mon sala. Dès qu'on a le barreau finga, TP, sa vie, c'est logique, c'est normal. Et alors, ma témoignage, ils ont dit. Tout ça, la publicité à Satan, mais total, ça nous caca. Le lien est monde spirituel, ils ont fonctionné. Amen. Tant que tout a tout le roi, moi, est-ce que réellement, vous avez ma casse spirituellement, pour l'interrogation de mise en la carte, ceux qui me connaissent sont écrits, tout le monde est sous son balassement. Bye.
Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe mongani loboko na tata esemwami likolo balingami na ye. Ciel ouvert